bandeko, la frère, ma soeur, l'église, l'Ilobananzambe, partout dans le monde entier, sika ezalibino, lokumu na tata, ya wenzam tata mokeli ya likolo na se abongi si etele loto koma na 25e année, ben que je tendre vers 26e année, il y a existence, il y a église, l'Ilobananzambe, ce qui veut dire totaliser un quart de siècle. Un quart de siècle, une attendue réalité, mais voilà que c'est pas facile. Nabat mbonge, bami pepe, tumulte makasi et utukoleka, c'est pas facile pour tout comment lingomba et comité n'habitando moins mingi on a kotanga ba pays comboté parce que son atangi sur le scanabo ça n'a pas payé monsieur ce que ça la bien n'a ba confrère et c'est qu'on a kotanga té parce que tant on a tanga ba pays tel l'église elle n'a payé bon au bossa ni payé monsieur et que ça un peu difficile pour na bandi monsieur mais l'Ilobananzambe elingi bino bandimi église l'Ilobananzambe partout aussi kabozali dans le monde entier. Vraiment une fois de plus na grâce ya wenzambe tata na sengete nkolo apambola bino nyoso na courage na détermination na molende na mpiko bozali koyika. C'est vrai que na l'Ilobananzambe tolobaka te ke boya ebele boya nombreux, tout ça la rapidité, tout benga kate, mais nzamba bongisaka oya bongishi lelo baye, nzamba bongisi lobi kuna baye, oya bongisa l'année prochaine baye, bandi miali loba, na loba kato que ce que mutalandi loba arozwa mbongo. À cause de boy, surtout aujourd'hui prière pour mon église, la puissance aux mbongo. Non, to barate étant beaucoup manastad à peu de fond, boyanda et belé, oya péché belé d'enzamba pambola. Non, oya yenango, oya yenango te, c'est la même chose. Et l'orezo ko compte mingna le sambo nabino. Un jour, comme on a mboka na tata, qu'on semble na vérité, qu'on semble na solo, et ça étangite que ce semble aujourd'hui abondance, non. Soit aujourd'hui prospérité, non. L'église, l'Ilobananzambe est promettre kabino ba bien matérialité. Ce qui te promettre bino ba bien matériel que oya bala kata ko bala ça serait mal faire. Oya ko bota kata ko bota même banganga ba pesa ko bota. Oya teka ka bien te ko teka ça serait mal faire. Exactement pour mon puissance église l'Ilobananzambe oye o pesi dim bala moko mbongo ezongi non. Lo sambo bozolanda Hollanda na modèle ya kumipesa mingi kolanda lipambole kolanda losambo ko to sa ba droit même ba kubenga kateke pesa opambola non oya pesi ça va so azanango a pesi pété amour azanango alungwe na ngona ndako pona kokota église c'est déjà bolingo monene et pas na tata mais celle but principal sans vous le cacher, il y a que bombe la binote, kaka mokolo toko lalaka, jour ya ko longwana se awa ya mo nzoto lali omo na mboka na nzambe. Et loko c'est important, o ndekona bino ayeb sa bino de jour rien que kozwa lobiko ya bomo ya seko. Lobiko ya bomo ya seko zakana nzoto boite. Moto landi ba bien matériel atika kayango batika ngo ebele tika la ko beba ko pola ba welani nango na bo batikali kolanda lobiko ya bomo ya seko ezate ko so pesi
mbongo na église mbongo eboti mbongo non ko bate ko so landi lo sambo zu prière zu libala non banyama bazwaka mabala bakenda ko sala bon ba prière et pas nyama musute eza ba cadeau ba accessoire onzamba bongisa pona moto na moto o azana nzambe na kata motema même mingi bakenda ke pa ya simba bazwaka pe mabala mingi bakenda osala pe bakristo bazwaka pe bana bazwaka pe mbongo mais mbongo condition conséquence boyebi bino moko ndenge bato basukaka soka ke na banganga kisi soka ke na bisimba frères et sœurs église ekotikala kosimba bisimba po bomona ba onction ya bato kosote kotutuka ko nganga ko sauter ko sakola devant tout le monde pour ne pas mona teke onction est une église. Je vous rassure que l'église yo ba kolanda pona otala prophète Konde te prophète Konde azape moto nzamba ponaki abota milikula binonyos akoli likula binonyos ndenge bomona ba pasteur ba bota milikula batonyos ba koli likula batonyos ba lia quand même ndenge bino bozolia différence ezate oya otonda na puissance nzambe oya otonda na bolingo mingi bolingo eza très important Satan sako azolongola mingi na mokili parce que Satan rôle na yeko ya kolongola bolingo kotia division kotia haine kotia jalousie kotia lokuta pote bato milimo ebunga mais liloba ye pote ebungisa milimo na binote et ko flatter yo landa pozwa bozuite au cause de la pauvre mo landa nzambi na yo au cause de la malheureux et au cause de la ke potote mo landa nzambi na yo pote mokola suka but principal comme on a mboka na nzambi mais à la sauver molimo peut la sauver faut tonda na bolingo faut tonda na kondima molimo peut la sauver il faut landa valeur il y a le sambo liloba merci mingi na bandimde bolanda liloba sans kolemba ben que tourmenté de qu'on a bino to vivre ba tourbillon ya ba problème merci na aide na bino na soutien na bino merci na soutien pe et autorité à pays pour ce que ndeko mwana na bino azaki muta berer makasi nde lelo azene sika ya mabe mais quand même l'état accompagna qui mwana na bino nandenge bolingo possible ko manifester pote liloba e continuer côté mana mokili mobimba bien que mal compris liloba est tellement tout le temps de problème et que si la te et que l'embate et que tikate on connaît bien to passé quart de siècle na dur labeur mais malembe récite mon ani tito komi ne l'école c'est pas facile na ba pays nyonso o ilobake na ba pays nyonso ba yambi loba merci dans tous ces pays ba pays nyonso j'ai toujours été dans l'émotion et ce moi ils tout le temps pour nous tala loba et c'est ka ba tcheji ba tu vas comprendre en mal mais ils a produit quand même zobikisa et c'est ka ba pekisi misuni pour nous payer sa valeur il y a trois être vivant monsieur ce bazana paiement de ba commune la Bible on a paiement et sans la yaw ndinkola limboli que l'originalité il y a péché Adam Ève za kotika ko boma batu bamoni on dirait église koti ya ban ekomi ya bandoki parce que tozoboya ko boma nyama parce que c'est être vivant le la biso batu ba comprendre très mal mais gloire à Dieu na bino batu ba comprendre mais quelle grandeur quelle valeur bu pesi nzam na bino nzam na bomo akotika bino te bandima iloba frère sœur ba papa ba maman na bilenge nyonso bo bundaka butu moy pona ko lutter pona ko soutenir ndeko na bino grande la joie de votre frère o bayebi que na pieza ki bango par cette fois
motif de conscience, ou bien peut-être mon comportement humain, parce que ça ne peut pas manquer l'imperfection et cause d'angate na kat na moto ya botami na nzoto na mai na makila Nzambe apesi lilako na kat na moto ya masumu bato ya masumu na basali bazape bato ya masumu veuillez le pardonner et pardonner nga na imperfection nyonso na mwa erreur de routine oyo eza commise volontaire ou involontaire. Veuillez tout fidèle me pardonner. Veuillez pardonner basali nanzam nyos na ba gaffe. C'est vrai que basali sont des petits enfants, des jeunes garçons qui commettent aussi beaucoup de problèmes, beaucoup d'erreurs. Oyo ezaka des routines. Oyo inconsciemment que mutazako sala pour la faiblesse corporelle. Nzambe a pardonné, peu église mobimba, na binonio sabandimi. C'est vrai que tout le bagate que boya ibele. Parce que même natangwa no, batwazaki na arche kakawit. Et pour le moment, attends une dizaine de personnes au bakondimati na fin. Je serai toujours dans la joie, na ozala toujours content. Na bolingo na bino, na coup de pouce na bino lilobezo progresser. C'est vrai que mingi pe balembaka, c'est vrai que mingi bandimaka églisoté, ce n'est que normal, ça a été donné comme ça pour bamususu bandima. C'est pas tout le monde qui seront obligés à comprendre, à ndimela. Et mutuno sa libre na choix na ye. Oyo bandima kolanda tikino suka, merci beaucoup. Oyo pe bakolanda tikino suka. Donc on remercie toujours continuellement Bino parce que le monde a toujours été comme ça. Ba nimi bakondima bayoki baroyoka boy bakoma kino suka barozala. Yahweh apambola bino bandimi lo banzam partout dans le monde entier seka bozali mais bo pardonner ndona bino na mwa ba erreur na ya minene na ya mike bo pardonner pe basal na mwa kotambola ya bango moto na moto landa nzambe na yo parce que liloba ye pote pesa kimia ete ya amour, entente, harmonie parfaite un jour ezonga na mokili po bato bazonga ndenge penser tatachi aksalila ki mokili banda e bandeli wacha ki moto a établir ki na jardin d'Éden malgré moto akoka ko supporter pe na jardin d'Éden tabimaki na jardin d'Éden on a commettre beaucoup de bévues, beaucoup de gaffes et je monde entier que l'habitant de la terre azana kimiate par manque d'amour et j'espère qu'un jour on pourra établir l'entente, l'harmonie parfaite dans le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi na likinda zam na bomoy azo alukumu na balandi na bayoki Yahweh asali la bino message à tata pona esengo pe kimia kat na mabota nyonso ezali établi na monde entier et na remerciera ba pays nyonso o basi bazui déjà occasion ko yamba liloba et j'espère que dans d'autres pays aussi on ira jusqu'au bout kolo abattre la moko na moko un jour na autorité na biso nzamba pambola bango nzamba pambola ba autorité surtout à pays parce qu'ils ont pu accompagner Ndekonabino. Merci tous les autorités nyonso établies parce que Yahweh après Sabino l'œil il y a clairvoyance il y a comprendre il y a comprendre était bossel la peuple nzamba pesa kina maboko na bino et merci na autorité à monde entier na bolingo bozakanango pour période on a vu bah que sangana quelque part pour trouver compromis qui peut être établi dans le monde et je suis dans la joie parce que pendant le monde c'est qu'on a fait na niveau en France bakati et kateli pona banyama oya kubuma ba bête bakati les tumbo ya bato ba kubuma banyama bête sauvage 3000 € ya amende oh banyama ba bête domestique est-ce que ba toucher binu kuna encore en Europe peut-être en Afrique 3000
héros Yaman, 30 ans à prison. Ce qu'un jour, ils ont établi dans Banyamano, sur Niabo, Bazana Katazamba, et que la malam, pour te yawa, c'est pour la mokilike, peuple naïe, parce qu'il va comprendre grandeur et volonté, il y a pensée, il y a yaouende, à Tchaki Mokili Bandane Bandel, peu ils ont établi dans le monde entier. Kimia peu bolingo peu vote ils ont établi dans le monde entier, parce que tali l'immigration massive comme en Europe. Bandi qu'on a vu sur l'Europe, banda peint sur la planche comment ils vont faire pour nous yamba tous ces gens-là. Mais parce qu'Afrique, ils ont délaissé. Ceux qui vont embellir dans les pays africains, ils vont même en Europe, quand senga réfugiés, ils vont nous la canne, n'importe na bango parce que mboka nyos et bongi sambi, bache baizine, bache entreprise, bache banzela, babongisi pareil que l'Europe. Pour battre bandozala kokende kostonda esika pona kubebisa nkita ya monde entier pour économie du monde et ça na éboulement total. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Merci beaucoup les autorités du monde. Mettez-vous ensemble d'un commun accord. Bodige peuple nzamba pesa kina maboko na bino pouvoir ko la bongisha la bino ya mbobo botama pe bokomi na bisika wana pona kobatela ba baleki na bino pe ba administrer na bino pe ba peuple na bino nzamba pambola moto nyonso oyo ayoki message bien que covid esa période ezoko tourmenter le monde entier ceux qui sont partis eux à leurs âmes nous qui sommes restés nous a plus côté toi koleka bango te nous a ka ndenge moko grâce nous a été donné de vivre tina lelo mais demain aussi un jour on pourra partir. On pourra aussi le suivre. Merci beaucoup. Monde de vivre dans la kimia. Mokili et tongama na kimia. Parce que kimia, c'est ezali nzambe. Kimia, ezali grâce au kolo. Alinga ça comme cadeau gratuit dans le monde entier pour qu'il va vivre dans la tranquillité. Amen.